likambo ya kokamwa jeune garçon avant akufa azalaki hospitalisé na hôpital ya munene asanzi singolo ya minene cantine etonda pona nini asanzi singolo jeune garçon oyo après avoir koboya na mwasi na ya liboso akendaki kozwa mwasi mususu mwasi oyo ya mukongo bazalaka na kodi ya pada bango nzoka mwasi wana azalaki na kodi ya mwasi azwi kodi na bango ya famille apesi pa ya mobali oyo ntango azwi gu ya mbongo famille ya mwasi balobi no kodi ya bapesaka na faye musute azongisa yango ye aboyi kozongisa asali nyonso tukutu alekisi deuxième femme wana oyo ya ye abalaki na suka nango famille epesaki kaka inane totala soki ozali na raison tozali na tort suka nango avant kufa asandi bangolo wana lisolo ya pasi yaya benga bakongo bato bandundu bokota awa boyoka komaske mwana mobali oyo akufi pasi ya kosakana te. Est-ce que vous savez que Maréchal Mobutu, avant Akufa, atikaki université munene en construction, c'était presque fini dans l'Équateur. Est-ce que ministre et enseignement supérieur, Olandra Makambu Oyo, vous savez Makambu wana, université wana, beaucoup rénover un moté bandako sala, au lieu de détournement et sala makapamba. Likambu ya kokamwa na ville ya Bukavu epai wapi mobali abalaki mwasi na ye babandaki kovana na lopango ya basi potellement lopango ya basi azalaki munene mobali atongaki ndaku ya munene boyebi ba kote ya Bukavu kuna ezalaka mingi ba maison préfabriquée atongaki ndaku na ye kuna kasi tango ekomi mame libale ekufi na mwasi oyi mobali mobali oyo asali akei kopindura ndaku na ye atongaki na ndaku ya basi abandi ko muke mukiake ne kodéposer yango esika ya kokota sika oyo somo bandeko ya Bukavu kutu balelisaki lokole daka nyumba zinaanza tembea mbarabara sasa. Fenomene ya kwanza hii tunakutana Bukavu. Nyumba mudaka zinaanza tembea mubalabala. Donc ni matata huku. On commence à voir les coups. Nyumba zinaanza tembea mudaka. Donc embouteillage inaingia. Yaya teko benda yo matoyi teko pesa alerte salaka attention pendant que yozo luka moyen ya kokende poto ya kokende bisika ya koluka tout travaux pona kosala mondele ali ko changer G pona mikolo yiko ya ba travaux et kokoma très difficile robot akobanda kosala presque nyonso na ba restaurant onga la kosala na restaurant onga la kosala maçon onga ba robot ba robot kosala bakama so bilanga yo mutu okobanda kosala nini salaka attention so mona bana belé to robot à l'étranger na Afrique du Sud na Europe na États-Unis mwana alingi que la cité yekaka akenda ba tout travaux yo mwana obotami na poto oba na kosala misalaka oya papa oba mama basalaka pona bino bobokoma pona bino dans la classe yo mwana obotami na poto okere okoma femme de chambre yaya salaka attention pour ba robot ne bali wana babandi ko remplacer malin pour technologie et comme univers le kolo yo okosala musala nini yango tokubetela ope awa tokosola yango tokodévelopper yango na émission ya lelo obi kotambola na moto atanga te za pasi hein ba comprendre na retard hein okozala pe otiko sundola ina notiki excusez le terme ko sundola yo otiki ina no kena yo po azo comprendre te mais bato sulu bakomona neti ke osali mabe moto awumeli na yo mais nzoka te niveau ya makambo ndenge ezokende ye azokoma te yango il faut botanga ka bien pe na classe ko trishaka te botanga penza bien yes botanga bosokanga amen oyebi kotanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana Mbote bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyos tu buzwami merci na confiance peu fidélité bozali kopesa na Radio Loco
masolo na chaîne Nabino Radio Loko et Télévision. Merci comme nangai fiston Pelende tata ya Sedek Sokimba liboso otanabiso to senga rablo ko moko mbale ezana on crafté ya liboso yo otia j'aime. Otia j'aime o aimer vidéo et puis au partager. Likez vidéo, au partager. Pour l'année que partager peut-être les solo oyo et que sunga ngoyo teta yo partager et que sunga ndeko moko songolo et sika moko pakala. Voilà, to kenda karango ndengo wana. Voilà. Yambo to beta les solo un jeune garçon oyo bane ko sanza bangolo cantine tondi tika to développer moi de 3 makambo auto mondi bongo na sommaire. Nalobaki yango ne bandela na province ya Équateur, Grand Équateur, Mobutu Sese Seko Kukuwendo, maréchal du Zaïre de l'époque, atikaki université à Mounene presque fini déjà. Tango, guerre after le Kotaki, il ne pouvait plus continuer. Est-ce que Bandeko, ministère ya éducation, ya université, Bakondi Mboka, gouvernement, Boali comment on a université wanté? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réhabiliter Kaka université wana? Tozoko yoka entre parenthèses, il paraît, réhabilitation, il y a l'école au Salama, construction, il y a l'école et au Salama, quand on s'occupe de Bouka, mais comment on t'a la belle étoile? Est-ce que vous avez une université wanté? Ce qui vous avez les Kambouté, t'as le reportage oyo, tona boye bato rappeler que Mobutu atika université oyo bako réfectionner ngo et bandi pe kosala. Étudiant il fallait babanda kotangaka nde wana. Donc nangambu kuna mpanzi biso toza awa nde ezaba nangambu kuna ezaba auditoire mpanzi toza awa nde ezaba toza wa toza na ikati déjà ba toza na deuxième niveau. Bozomona telemeza munene moyen vraiment ya kosalela vidéo mobimba ya exacte concession munene ba bâtiment eza ebele à part koto à préparer déjà camp de professeurs eza na ngambo en face à on photo tika awa poto katisa kuna à préparer déjà puis eza déjà construit quand on a ba professeurs batonga ngo puis déjà etika la pikaka inachevé non bon donc concession est cause au moins c'était sur 5 km² ya université o on a 4 territoires ya Libenge na province ya Sidi Obangi. Tozo senga kana batamute ya malamu ba politiciens na biso ya Équateur en général. Ba papa Jean-Pierre Bemba, ba Jean Lucien Boussa. Boza ebele, ba papa Dangwele, boza na ba poto. Ba papa Nzondomiyo. Boza ba ministre, boza ebele na province o. Okoki ko boa kama kudei awa te po na kosunga population na biso tambola na mokili omona makambo kasi na République démocratique du Congo bikamwa esalaka vidéo oyo ezali vidéo ya mwaka na ngana mona yango kala na bana comprendre te mutu qu'est-ce qui ne va pas ndako oyo tambola na nzela ndenge nini nzoka lisolo yango ndeko ndimela ngai makambo na mokili oyo mobali abalaki mwasi na ye ezali bongo na Bukavu na ville ya Bukavu na este ya mboka na biso. Alors, tolma lupangu ya basi ezalaki munene olie basomba mabele koto mususu mobile na mwasi bayokalaki mobile préféré atonga ndaku na kati ya lupangu ya basi na ye boyebi ba côté ya este bandaku mingi ezalaka préfabriqué comprendre mobile pe ayena ndaku ayena ngo pour ne pas dire ko déposer to ko poser to ko tonga atonga ndaku ya kitoko ya munene na niveau ya bato ya Bukavu kuna bavanda kapena mwasi na ye. Au fil du temps, tangu mariage na bango et katani, mwasi na mobali ba yokanite, ba kaboni, mobala habitente, nganda kwa munene ona tonga awa, ona tikela bango awa, eske ndaku oyo, na tikonga abo jamais, nga ifuna kelanda kuna ngai. Mobalu inde aye, ba pindola ndaku yaya, ba waliko kelanda ku male beti, esika oyo, ako kede ko pose ndaku abia, ako bimandengo wate mwasa bengai na lupanga na bango, il faut abimana ndaku na ye, somo ndaku oyo, ekangi nzela embouteillage, bandeko ya Bukavu, balelisi lokole. La mwasi na yepe bango mibale bakendeki kovanda na parcelle ya belle famille et lokola mobali alingaki mwasi na ye makasi pe andimaki teke un jour bakoki kokabwana boye bake mukolo mbutu ekotaki na libala na bango un tas divorce ekoma rate ekoma bakabwana
papa avandi aboule alobi ngana kende boye nati kapale na ngai ya bien na tongi na parcelle na bango jamais bondi melangai ke abenga ba jeune belé alobi boya kosunga ngai il faut nabimisa pale na ngai na tonga na parcelle na bango zwa sikoyo ndenge ba jeune ba yeko edeye botala ndenge bakangi penza nzela babimisi ndaku wana bazokende nango malembe ti esika oyo ya lingi bakende ko poser ndaku na ye zua likambu oyo noko landa bien Mudaka nyumba zinaanza tembea mbalabala sasa. Fenomene ya kwanza hii tunakutana Bukavu. Nyumba Mudaka zinaanza tembea mubalabala. Donc ni matata huku. Nous commençons à voir les coups. Nyumba zinaanza tembea Mudaka. Donc embouteillage inaingia. Kongo chiko na maneno yake vraiment. One inchi desordre negala mu inchi. Nyumba nageuka gari mbalabala. Créer embouteillage mpaka mwisho. Père nangai tango tongaki ndako oyo na parcelle ya ex belle famille na yo ozwaki penza ta ko réfléchir bien omoni ba conséquences bolingo eza na ngoto boite mais kotonga ndaku na parcelle ya belle famille na yo en tout cas eza lokola otema ya fufu na moto oyebi na note soki badie ko uta wapi noko mutema pasi tala siko bobeba ina mwasi esengi ndako ebima eske okwa ipo kotika ndako oyo pona bana na yo soki bazali mais ko bimisa ndako boye esali mabe tala ndenge kangi balabala nzela moye ba montaka na mituka baleka ezate likolo kaka ya ndako no ya munene oyo bouti ko pindola na parcelle ya ex belle famille na yo oyo ete ya batu nyoso avant ya kosala keloko na parcelle ya belle famille omoni ba conséquences nango yango yo Yaya na yebsaka yo tango talaka radio lokole kotalaka yango yo moko te soko zi chance ya kotala yango yo moko tango ko musala lokola papa Alexis ataka ba écouteur likabute kasi kabola po esunga batu mususu bande ko bato bota bana étranger na Afrique du Sud, na Europe, na Amérique, Océanie, et Australie, Nouvelle-Zélande, pa Mutanga José, yungu que salut en passant, yaya. Salaka angele. Mwana kende kerasi ayokola, eloko balam oyeko sunga na vie. Mundele azozo ba stratégie. Na yebisa kabino tango wakale salaka mundela waneko uta poto aina Afrique asombi biso ya kosomba, akangi biso poto besala ba travaux forcés. Tokenda totikala kuna sika abona saki wino tango akala bana ko biso siko ekomi kutu biso moto okende poto tozo kende komitika biso moko be bakomi ko boya tokota tozo kende biso moko sa basomba biso bozo sotia ofele ya pamba babandi ko boya misale za te pona bango mbilinga dikona boya babandi ko ba stratégie pona ko empêcher ba africain ba kasusu ba territoire na bango yaya babandi ko sala ba robo akomi na possibilité ya ko sala presque nyonso ono ngana sala poto awa na Afrique du Sud na so wapi les États-Unis na sala na restaurant yaya ba robo ba ko ba ngolamba na restaurant ko servir batu ko sala makabu nyonso tu ko tonga ba maçon ko kata matiti nyonso musala oyo yebi mutawe ko sala robot wa do sala mo mundele so avandi aotala yo ko sala musani pour en principe biso ba noir to ko ba robot ya mindelete yo fai na restaurant mutumuna zo ya ko servir yo mundela fala zo ya ko lia mutumuna zo lamba nyoso tu mutumuna na salaka yango mundela ga évacuer raison pour laquelle te bazo linga ba exterminer ba noir mais ba osimbati mais yango to salaka angele yaya to salaka angele yo mwana obotami na poto au lieu au sala musala otanga esika ya malamu zalata da qualification moko boy o esika ata au sala cuisine kolamba te mozali wana oyebi ba recette wali ko programmer yo zali wana parce que c'est toi qui vas programmer makambo o robot wana kolamba c'est toi qui vas programmer makambo robot wana ko sala mais yo zali wana o ba ko sala misala ya robot o sukola ba sani ya kamunu ko keba kama be bali ko kota okoli na Europe yo obana kowela misala na bato oba utaki Afrique ba ye ata yo moko moi ozaka na Europe ozaka na Afrique du Sud olingi kela cité olingi kaka
Makambuya pamba pamba. Oba na koteka ba loteka boy non. Tanga kelasi. Oui, c'est vrai. Moutouvier bongara na kelasi te mais kotanga kelasi dali 70% ya réussite ya vie. Est-ce que komi kotanga ya balonga. Tala makambuya boy. O ba robo ba no sa misala na peste na biso. Yebelaka vision. O papa Fiston oba kité. Tolobi yango na radio lokole. Est-ce que komi hein? Trésor Pindi. Le prince de Madrid, parce que Mboka na Mboka Konzunango. Na Madrid, c'est Trésor Pindi. Voilà. Au combien, c'est que bien. Ceux qui n'a qu'à compte na Barcelone, na Koutali na Eric Chimanuka, Chimanuka, Eric Namonio, on est ensemble. Voilà. Yeah. Ban Espagne, ban Mbongo, hein. Ban Espagne, ban Mbongo. Espagne, peut vrai poteau. Tu vas dire qu'on néglige. Donc, ban Espagne, ban Mbongo. J'ai confiance. Trésor Pindi, Oumela. Eric Chimanuka, prêtre, vous comprendrez, Bangotouana Bana Espagne, Barcelone, Madrid, Baza Mystique. La bossalité, la première dame de Belgique, Maman Marie-Thérèse, j'ai confiance, merci beaucoup. Et Kendaka, Ndengwana. Maman Suzanne Massamba de moi, Mbote Nayo et Siko Zalim, merci beaucoup. Moi si peintre, Maman Chouchou Kizeka, moi si à mettre un tombe à Cape Town, Mada City, Mbote Nayo. On est ensemble. Voilà. Soda ya Hollande, la Bossaniote, Papa Richard Watuzola, et Maman Emilienne Mboma. Voilà. Ya to kobete la osika beli solo na baki na lisolo oyo boye sabande ko ba Kongo ba kota batu ya bandundu ba kota bande ko nyosu ba kota ba yoka makambwele kana mukili oyo kodi ya zalaka nini to sala ki ba recherche kodi ya zalaka mingi héritage ya famille nzungu moko boye ezakota ba Kongo ba Kongo ni ba kodi ya mingi kodi wana ba kopesa buno kodi ya kodi zalaka malamu zali héritage ya famille. Et vous savez que vous avez la moyen de vivre. Car si vous avez comme Mabe, soke bandi, kolia batouana mabe koti. Jeune garçon oyo, atekara na zandu, atekara ba soso na ye, atekara bloko na zandu, ça va se débrouiller très parce que na mwasi na ye, na ba na mibale. Boyebika ande zalaka, ba umen la mwasi ba na mibale, atali gauche, atali droite, à la bino, on a un makamlanga qui est malamu. Donc, moi, si, oh, moi, si, a chance, c'était. Comment est-ce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Mais moi, si, oh, chance, c'est athée. Moi, si, mon bimba, yo, le ngausa, tel, le moto, fan, à la randaku. Mon bas, les gars, faire dépenser à rapon, yo. Nyo, surtout, qu'on lit à comme là, du yo, ata, ote, ata, ngouba, la quoi, au lingra, tout ça, moi, ça n'est moi, j'en ai marre, toko évoluer, n'engenini. Ce côté garata na coin, on doit attendre quelque chose, on sunga, tu peux évoluer ensemble. Boye, tu tournes à avant, tu ressembles pas au Mukoni, en tout cas, on a dit bala, oyo, la lingi à ngote, mobali, a boy na ye, moi si on a bengani, moi ça songi pas la bango, abandonne le vinaye. Abandonne le vinaye, moi t'as très lié, moi comment évoluer salama, ayo kutara film sous moi la mogo boya, ba Congo, moi la Mukongo. Tant moi la Mukongo, babandi pe ko fana ensemble ko so nzoka moi la Mukongo to banini azalaki ndoki to azalaki na kodia est-ce que ceux qui mutana na kodia azandoki na yebite to betaka li solo ya soki ezali solo ya famille na bino ba chaque fois to beti yango et que to beti yango mabe joie soin ko benga biso na respect o expliquer biso ezandenge nini jeune fille wa nzoka ya azalaki na kodia ya famille na bango boyebi moi sta mobile so balingani akuma ka mutu moko bandi ko évoluer. Moi si je suis la chambre te ba sola mbala bien na saki na moi stanga la vie na malamu te suka nga balinga bazo évoluer tant que vie malamu te moi ça bino le kambute nga na ko de mo nga aliawa nga za kana kodia ya famille na biso kodia de c'est quoi ote nzumura ya famille ancestrale et sika bomengo ya famille utaka ah c'est vrai on a ko pesa yango pesa nga ngo nga yo ya kana ngo aina nzungu ngo na kati ya nzungu ngo Nzungu ngo boye na kata nzungu zaki na 500 francs 500 francs maman ko 500 francs ah azu nzungu wana apesi mobile azu yango oyebike mobile akomi na lupe mbaba na ko somba katikati ya carton soso akomi na carton moko de carton ba 10 carton mobile akomi na mbongo akomi ko de ko o batu bataka asombi presque ata 20 cartons abandi côté ka liboso la chambre froide abandi ko sala commande na orgaman do mbongo asombi lupangu asombi mutuka bien ko sakanate
siko boyebi code ya ndezalaka azalaki mwasi ta mobali falaki abandaka ko aider ata famille ya mwasi console bango kayena mwasi ta bazo dondo siko code ya kuna yasaki bino awa bato wana code ya ne balobi code ezalaka ya famille soki mwasi to mutana code ya mwasi alozwa mbongo yozo profiter na sima mwasi ke yoko ba leader nango ezalaka te siko famille ya mwasi batali wabi mais ba interpeller moi na bango yo comment ozui code ya famille mpungu na biso oke kopesa na famille mususu aza mobile na bien sûr mais aza famille na biso te code ya wana esengaka eza na famille récupérer yango yaka nango koto moi si pas yes mbala no papa ne ya wa ba papa leki ba kulutu ba na salaire fala ipana pio code ya wana zongisa yango ezonga na famille mbala abi kwa ngana zongisa code na mutu na kongo na vie bien boye na komi koteka na komi na mbongo niet jamais na kozongisa te d'ailleurs zero mona afungoli na code ya azui 500 francs wana ya code ya Amélie abatu musuba 600 rapena masolo musuba beta comme ani ba 20 ye code ya lio azui mbongo wana ya code ya 500 ale ya ngoso ba Amélie so atafuna Amélie ya kuna bidu code ya bele kotinga na dibubu ya ngai boya sugoso boya sugoso na sina récupérer comme déjà ngai tu n'as pas meilleur goût à ce continuer à bon famille parce que au mais comment est-ce que mutu musu so bo sa ya la bomengo ya famille na biso bo ndenge nini ale code bandi ko senga yi sikoyo na éviter azoye conseil wana wapi pona à se débarrasser na mwasi oya ye wana poso ko kuma ba code ya bandi ko signer ay mwasi oya peke code ya wana ale kisie mystiquement so ka sala kini so kini ale sacrifier mwasi na wana mwasi wana akufi famille ya mwasi esiliki ya kosakana te bakundi akoma kina mbongo talaka mutana mbongo nani akoloba na Congo mutambongo ata le mutu baloba te fa na ranie ka boso robi ba opia su $100 te yango talaka ndengo wana tang matanga sili quelque temps après mobali wana aye ko bala mwasi mususu abal na mwasi famille ya mwasi basiliki baelie na ndenga butu na ndenge ya moi papa zongisa code ya famille na sana code na binote na kozongisa te na so pa na eloko na binote moko te na eloko na binote tozo saka oza eloko na biso te ya sava likambute mwana biso apesa kiyo bomengo ya famille ozu yango o sacrifier na mwana na biso azo réclamer yo sacrifier likambute to wasolo mokote to pesi kaka une année un an ceux qui sont innocents y a pas de problème ceux qui sont innocents y a raison que ça continue biso mobala tanga bali parce que un an une année 6 mois kaka boye abandi maladie complication libumu bien te rabu maladie s'aggrave ka ndengo hôpital à côté d'hôpital bazong chenda basa maladie s'aggrave talaka mutala comme des président super ba directeur orgamane ba zandu ba ebia ba mesa zandu ba tekela kaye ba tekela doki boss asa malade ba tu ba komi ko yakotala ina ndaku na ba quartier consort siko pan avant wana abala ki mwasi mususu to mwasa kufi abala ki mwasi mususu aya chena ndaku na mwasi oya peke kodia babota ki mwana moko tango akufi famille ya mwasi bazwi mwana na bango wana bakena ye ya tikali ye moko abali mwasi mususu mwasi auto bala wana ya bota kite aumela kite malade abali mwasi ga bo ba 6 mois donc quelque temps après malade bandi tango ba be auto na ndako mwasi ba ndeko fala mingi na ye na chambre tango ba to baroya ba yebi ndako ya présidente ba koti na ndako soki muta koti na ndako oye ba cuisine oyo ezalaka okota na cuisine ezala na na cuisine po batu bayebaki mwasi na ya kufaki bayebaki bena mwasi na kufaki mutu akoti na ndako baye na cuisine bamona mwasi na ye oyo akufaki wana aosokola basani ça dépend ayo no okutela ye so okoti wana okuti mona emso aosokola basani so okoti akuti mona emso azolamba siko jour ba groupe ba batekela kayo ensemble ba bota ba so 5 ou 6 ba okoti ba koti na ndako mala parce que mutu abela ba yaka déjà ba mutu abela ba yaka déjà wana ba koti ba kuti mwasi wana azokalenga Thompson ba gangi to mondi ba makingani nini kuna siko yeza kina chambre ma ya matin très affaibli
moi si na esko to bala sika victime innocente ba bimi bo nini ote moi si wala bala moi si na ya kala to moni wala bala cuisine o kala Thompson o kala Thompson wo batala boy eloko mo la cuisine ezate mukilia na makambu ya tselanga ba j'aime ko tselanga ba j'aime partager to partage la lengi communauté o ya radio lokolo e ko munene kota la ka émission mo kote benga ka ndeko tuna ka ndeko est-ce que lelo pena yo tali radio lokolo le radio fa la journée na tongo na poko est-ce que tala ki ya tongo baloba ki nini na poko ozala nini partager ka ba ndeko ba kote ma solo o ya le ko sunga ko bomba yango pona yo mo kote to partager parce que et attendre un grand nombre batu baba na kota le puis bo ça la raté ko sambela pona radio lokolo télévision. Tant que tu as solo oyo batum sula d'ailleurs c'est très mauvais ba ko lingate ba ko yana ba combat ya marque pour na bino radio lokole botala ka yango soutenir tala radio lokole to sangana tous ensemble na kati ya prière na yo ko bossa la kate ko tia radio lokole télévision ko bossa la ko tia équipe pour mbe radio lokole télévision pour na masolo auto betra pour na bino est-ce que bokomi hein ça va j'aime aimer vidéo aimer vidéo ya partager voilà. Et comme c'est terrible, allez, tant que vous êtes dans le quartier, bah parents ya mobali mba yoka, bah non c'est pas possible. Bah jusqu'au mois là bah ya mobali, akoba na mwaka tout bien zat. Bah longo lié na quartier wana, bah kena l'hôpital de la place ya munene. Bah kena l'hôpital ya munene, à côté hôpital bah interné kuna. À ça 10 jours à liboso, deuxième jour, troisième jour, bah pesa qui est une année. Malade balaki na 6 mois déjà et Keiti na ba 9 mois. Et comme na ba 10 mois, l'hôpital à Kotio a cela qui 7 jours. 8e jour, Yeboko a sengi a commis faible. Aiboy la nga mwana na ngai, boga so la nga mwana na nga o la bota na mos na ngai oyo a kufa kiwana. Bon que nous mwana ngo wapo na famille mwasi wana ba yo kanakate. Afandika aboyete mutu awali ngalola sanza nalinga sanza asengi ba fumi boy la cantine yaka la cantine baseko ba elie base wana baseko ko bateli misaya ba tia pa sanza yaya mwana mbali ba bali ko sanza yaya ba ngolo pele ngolo minene wana bezo bima ngolo ko za ta awat ngolo moko ya mutumne wala silure ngolo ba nga silure na français c'est gros silure voilà. Ayo sanza ngolo liboso ngolo ya mibale ya misatu 4e 5e 6e ngolo aposta ngolo wana sanzi nini mbonge bimbo nini 500 francs tala sanze ga boibu sanza yo muto sanza bambisi bondeni esali panique na hôpital ya Batu balungu na pavillon oyo ba na pavillon otala pavillon kuna balo ba otala nini kuna garçon ko be asandi oyebi garçon atekaka na awala otekaka na zando ba soso consomme ba tekela kai wana oya sa soki ba ba dépositaire so ba soso yaya mukuliza makambo garçon wana sana ba kisi tala asandi ba ngolo l'hôpital yaya batu batondi. Après avoir constaté Bangolwana, moi, il n'avait pas la chance après à Koufi. Tango à Koufi, ça me panzani, c'est comme si famille à moi, si on a spirituellement, il y a à Koufi. Famille on a bayati na hôpital. Bah na hôpital, bah jouer à bassin wana, bah kena na bassin wana, d'abord récupérer Kodia na bango. C'est ainsi que ce garçon avait été enterré. Moi si on a tiré la veuve ya innocente kaka boye pour rien ay bagi na yema kambute ke bana bilinga dinga bino batu bolinga ka obali ya bien tala di solo oyo to bombela kiyo na après-midi ya lelo yango yo mutu otala biso ya soko otala biso olingi otala solo na yo kubanga te benga sur ta téléphone soko zubiso te tika audio to ko beta lisolo na yo kaka ndenge olingi to beta yango soko lito tanga kombo totanga kombo soko boy tanga kombo te totanga kombo te yaya ne ratez pas demain matin lisolo ya kafu mwana mobali ayemoko a cœur ouvert abali mwasi ya ndoki ya congolaise bandana Gabon aina na poto mwasi asali ya minene mwasi azobaluka ka ndindi mwasi ya ngabebisa bana bali ya papa ya mukuloza na makambo
Yé moko ko la quel gouverneur c'est qui di solo ele kinga makasi yo na yamba yo moko expliquer il solo wala za mulai to robete yango deux parties pour la première partie na tongo ya lobby et puis deuxième partie pour continuer yango na poko vous comprendre ezalaka ndengo wana mbote na yo grand merci na Nanush Mukoko depuis São Paulo na Brésil vous comprendre ma petite sœur propre sur le 15 fois sans ya munene olingo somo bakabelo olingi osala basuki ya bien kende na São Paulo et père Nanush Mukoko comprendre la première dame de Brésil kendaka ndengo wana voilà allez portez-vous bien santé de fer à tous chap chap et tchara. Yaya, yo mutu olataka size to ba pointure ba sapatu ya minene yo bandinga basalaka makolo mikie kasi na nenga mabete likozaka munene na partie ya 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami mama na biso Rosanta Beauty maison Rosanta Beauty place Elibino solution Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ba sapatu ya ba makolo minene 43, 45, 44, 46, 50, 52. T'as la solution ezwami. Ce qui va te sapoti ya basi to ya mibali makominene solution ezwami. Asuki wana te mama Rosanta. Eh yaya Rosanta voilà. Rosanta Beauty ya sili wana te ye ateka kapeba oyo. Mais oh ba ngoni. Voilà. Omoni hein. Moni Koli Outibongo na Canada et Komi la Rosanta. Au moins be sharp oyo. Be sharp yaya. Voilà. Voilà be sharp kitoko. Yo ola bon monsieur. Ok ne la feti. Feti. Ok ne la feti songo olingo osala unique tala be sharp ya solo ya ngoyo. Be sharp oyo. Et rappelenga époque ya président Maréchal Mobutu. Vous comprendre nenga wale ko linga be sharp mingi. Donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto. Au fur et à mesure l'émission tokobanda kozongela ngo boyebi ba sharp te obali ya solo pa ta sharp olati sharp boye. Vous comprenez? On l'a dit écharpe, on moi chemise, on a 4 na veste. Prochainement, on l'a dit écharpe, oyo, ya Rosanta. On l'a dit écharpe, awa, ozui, oyo, moko, batara la poche, au tien la poche, au besoin de l'ango, au fur et à mesure. Alors, ceux qui ont besoin, il y a contacter maison Rosanta Beauty, place, topé plus, ne bolingi. Benga bango na numéro, vous avez comment on a plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1 360 336 98 38 wana okozwa bongo maison Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotina ya makololo ta minene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko numéro te benga biso ko na TikTok o kota TikTok obetikaka Rosanta Beauty okomona bakolakisa on ba ta be shop wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa écharpe ya été yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wata yango ya ndengo wana ne écharpe nango prochainement bon to kolata yango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche des écharpes.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro